vous nous suivez en ce moment. Ici, nous sommes en Afrique du Sud, précisément à Cape Town, avec votre humble, aimable servante Pierrette Chingila Stratalov, avec l'émission Freedom. Merci beaucoup à Carlos Ekamaka. L'équipe le DJE événement moko. Mais nabi que le DJE ba concert et betami na ngope na kin. Mais est-ce que babeti pour en Afrique du Sud concert ezo betama. Mais biso tozo kende to la kisabino marambo ko le kakuna Queen Mada overdose avec son groupe Diaspora Soukous. Bakobeta po balaka ki biso le DJE lelo eza jour à proclamation pour ngana za na liste nazo proclamer kombo na yo awa na liste oso ebimite c'est ko zalaka na yo te et puis c'est ko zuite. Donc ce ko zuite yeba ko zo bande la classe. Pour balobi le DJE awa bango balaka biso za concert de revoir Queen Mada loba keza concert parce que to éviter concert de revoir à quel libé to éviter mais bino mo Rolanda bino mo na kati bo mon événement marambe ko le kakuna ça talo fa na mingi olobate donc no tanga siko ba o bazui pour les vraiment événement du monde o bana nyosa miki bazela ki les États-Unis bazela ki na Canada bazela ki na Kinshasa pourquoi pas famille Kamaka bazaki ko zela likambo depuis kala famille Kandem bazela ki makambo yo balobi préfet de d'ici non promoteur nous on a promoteur de l'école balobi yemoro le DG de notre site Michel Kombe Aigle Royal o Simbi Masolo ya Congo Révolution News et pourquoi pas na zongi d'ici na Mupandi Afrique du Sud mutazo coordonner Masolo nyoso balobi un Italien perdu en Italie David Kandem Yav les cordons balobi les métis noirs na zongi lisusu bongo le grand caméraman Carlos Ekamaka le cœur de Capi Diangou là je vois aussi la famille Diangou à Kinshasa je vous salue et famille Chingila aussi à Kinshasa Emmanuel Chingila et je vois aussi babi sur la tangi ote se ko zuite nushka Chingila nazo tanga sikoyo ba o basana kati ya ba liste awa Rachida la Mwema mama na Blessing na kati ya Paris balobi yo zui déjà papa Kelly Motema ya mama Kati Deo grâce à Nzamba ba plein Rigodari bébé Bouchou balobi bozui déjà Francis Mouolo le missionnaire Patrick Wakifuku balobi côté kuna masolo eza bien docteur Kabashi le baoban zeta mali libabi o Simbi Brooklyn Fly G l'artiste Fly G Montana na Bosaniote artiste Sabuni babi marambo eza koto yo Pastra Talov Sabuni abora na bakri na yemoko Francine Lukoki balobi ma solette kalipa na yo mère tokoleka toza wana pona bino pona support ya Gisèle Kindula na bosani yote mama na Godwin fils Écosse molema mobali ya mbwa balobi fils Écosse kawele ne tombera jamais fils Écosse Emmanuel Baloba merci beaucoup pour tout ce que tu avais fait merci beaucoup Aimé Boukassa le président balobi le président fondateur du FDC, un front de développement pour front de développement de la RDC, Aimé Boukassa, le président fondateur, Charles Bissimois, le secrétaire fédéral, il y a FDC, pourquoi pas, Bacho Bilel et bon guérison à toi, Didim Piana, je te salue aussi, j'avais vraiment aimé la chanson avec Stone, et encore, Nabosani Binote, Nabosanité, Banani Wana na Musika, Gladys Lokange na Chicago, le cœur de Dali Lokange, Nani Soussou Solange, Timbondologie, Nakati à Paris. Mon oncle, pasteur Arthur. Pourquoi pas, pasteur Arthur Bokungu. Pourquoi pas mon pasteur aussi au Canada. Toute ma famille, source de vie. À Brooklyn, je vous salue. Nani Soussou Nabo Sanabinote, Babiso Batangiote, A Ozuite, Bébé Nanga Keila, Natangio déjà. Nzambe nanga nani susu babi John Boteka masolo eza bien balobi boka image Aigle Royal CP là Aigle Royal le boss na bosani ote babi soki batangi ote se kozute Ecclesiastes Kandem nani susu na tangi te bo rappeler nga Nathalie Mbungu na Canada moi ce asimbi beauté ya bana Canada nyonso tout Nathalie Mbungu Nushka Chingila Arthur Chingila na bosani binote Junior Massimo, famille Bokungu, Méjé Massimo, Francine Kakola, la famille Kakola, je vous salue encore une fois. Bon anniversaire à maman. Et encore, Overdose, merci beaucoup pour la nuit, Overdose, Balobi, Totangio, maman, Queen Mada, Overdose, Totangio, on bosani, vraiment sorry, mais bozu nabino, mais comme boso ke bimite, c'est cosité,
nabosani bana monde entier vraiment natangi sikoyo ba prêtre na koti na kati ya Paris wana pona tanga sikoyo ba prêtre ba o basimbi masolo Blaise Kalati natangi yo balobi papa yoyo papa yoji papi Mboyo na Kinshasa na pesi yo mbota trop ba bon séjour à toi et ya sikoyo tozo kota na kati ya salle tozo kota na kati ya salle bo vivre bino moko avec Carlos Sekamaka le grand caméraman babi image esimi masolo tout na masolo internet eza Carlos Sekamaka et puis émission ekangi masolo na internet c'est Freedom la liberté avec Pierre Chingi la Strata Love ya donc quand na ebisa bino ba prêtre tout ya mokili mobimba na pesi bino mbota trop ba vie na ngai Tony le Prince na Londres na pesi mbote José Ende na Paris na pesi mbote bisous. Bye.
Lingala